na blessé mitema na bino nazo reconnaître na mambo bango ba osala eza biloko il fallait famille biologique nde sala yango mais yako cha drogue nyonso wana ndenge balobi wana na osenga bino bolimbisa ngai fâché bato tout bolinganga na o pe bolinganga ngai te mais opona bandeko oyo nyonso bazokaki surtout ba maman. Cet enfant-là un jour nako souhaiter nayebi ke akoki kolanda émission oyo nako souhaiter un jour abetela mwana te ntango nalobai na ye eloko wana ke ame noir bazali nazelaki ntango mosusu acontredire nga ta oyo bino bolukaki je pense yango na ovivre sikoyo toza awa nayebi te soki toza déjà 18h 18h35 kolongwa na ngai awa Vincent Louise nazokende ti bibwa place na komovanda naosenga bino pardon ya koloba ke carrière na nga nakoki koluka kogashe yango
Salut chers amis téléspectateurs, bienvenue dans votre émission Les News Histoires où nous recevons pour vous aujourd'hui l'artiste, comédien, acteur Fâché Kalombo. Nous tous, nous le savons qu'il y a une histoire qui vient de se passer au niveau, il y a un monde dans Bisso à Kinshasa et Botal qui relève dans les réseaux sociaux sur une histoire où Fâché a accusé d'avoir violé une fille. D'abord droguer une fille et puis violer à la fin, la fille se retrouve enceinte. Et l'histoire te dit que comme il y a un niveau de justice, et si cap oyo interpellé qui est fâché par rapport à l'accusation oyo la fille a porté sur lui. Et Lélo, nous avons voulu un peu recevoir Fâché dans cette émission pour essayer un peu d'en savoir plus sur ces problèmes. Est-ce que oyo toyokaki parce que Bible lobby que mon sambi simala m'a ramatoi mi balé, c'est-à-dire qui moko et puis on mi balé on examiner et n'a souka ba retirer ba conclusion. Et Lélo Fâché est qualifié d'un violeur, Fâché qualifié na ba terme selon Lélo tozo un peu par to rappel version de fait na et puis to ba nini et za le kanakati réellement il y a histoire en haut. Et est-ce qu'il y a quelqu'un dehors cette histoire oyo tozo mona ngezo le ka na niveau il y a ba réseaux sociaux sans plus tarder to m'inviter na biso. Bonjour Fâché. Bonjour Chiluzi. Bonjour. Moi bien. Ça fait déjà combien de jours aux Libanda parce qu'on avait appris que aux Agui retenu dans le parquet par rapport à pour signer au Samba, il fallait aussi l'Israël pour pas libérer. Ouais, na sali 6 jours na parquet. Na bima qui mercredi na soir. Je pense na sali déjà 3 ou 4 jours Libanda. Expérience en qui sont parce que c'est pour une première fois Fâché à la interpeller dans la place à bon auto déjà et comme là. C'est ma toute première fois parce que Fâché à moto à habitué na osala batma bete et puis Cacho liberté est vraiment important makasi. Caché et Cacho est difficile. Et moi, je so comprendre que au monde n'angate. Et voilà. Personnellement, dans l'expérience na yo moko, parce que c'est une première où se retrouver place là. Dans l'expérience na yo personnel, tu te dis qu'il y a des choses encore où il faut rectifier na na yo pour que lobby yo kutansu na ba occasion bon teto pour nous ayeka moi malchance mo be kan de comme là que na nengo tambola. En fait, na bo moto boye, na comprendre que oui, il faut na changer ma mobile. Oui, ils ont nos bases, il y a nga ko changer ma cambo. Ils ont entourage. Ils ont entourage et puis j'ai compris que j'ai tant des ennemis. Oyo na habité sur na sala bango nini to sona te elokote moni mutu nenga zo se pour mona obimisa énergie pour na koloba mabe na yo pour na koloba mambo yo kosala ka ki nuire yo oyo boswana théologie place moko oye batake to bebana kana ebo yango zo sala ke asala makambo ezati. Mais Fâché, je pense que Batouana Bazo s'est largué contre eux. Balamki ka tongote, c'est parce que au violé fille, moko violé ou abusé naé ou mais c'est la raison pour laquelle nous connaissons sur mobile et toi et moi aussi alors que mutumura violé fille moko boya mais et à la fin la fille se retrouve nulle part en tout cas. Et vous allez quelque part, vous avez cause il y a ma camion sur comme parce que tu es allé très loin pour violer fille moko puis tu Vincent Chiluzi, papa nangai. Monica eloko mo lobi na introduction awa mokonzi malamu aliaka nyama ya litoi mokote. Aliaka nyama ya matoi mibale. Ndeko aye alobi oye alobi. Na bato nyonso basali émission balobi. Soki otuni bango preuve utawazana ngozate bawe bisoka ke ndeko mwasi ayebisaki biso ndeko mwasi ayebisaki biso. Alors nga moko par rapport à ba analyse nanga natali na bi soki eza preuve pona bango c'est que eza zemi bazomona zemi nde preuve. Or eza yango te soki nga na drogaka la fille. Il fallait le 16 mars au Tokutanae
etika na mémoire nanga parce que ça na WhatsApp nanga dans WhatsApp nanga version nazaki nango expiré version ya sikana ya kocha c'est par là nde ba message ya la fille tango azolukanga tokutana ebandi wana tokoya wana tolingaki kozwa koyeba parce que lelo ndenge lobi mokonza malama lera matoi mibale tolie litoi moko mingi ce que tolia pe litoi yanga munayo avec toute sincérité de cœur tolingi tozwa version de fait yanga munayo toyo kosambi sote mais tolingi parce que lelo c'est ton image qui est salie na niveau ba réseaux sociaux parce que aux acteurs réputation na yo eza kobe ba royoka ke fâché au totalaka fâché et dikarabiso na ba théâtre na ba histoire na yeme yemoko il est prêt à nous violer fille tia se retrouver na zema bananon na rodroguer waneza pour la fille a petit version mais ce qu'on a version na yo on voulait d'abord poser la première question relation nini yo zalaki nango na la fille oyo aleki na télévision pour le baké aza violaki aza na zemina relation ya liboso je pense aussi oui, c'est la question relation ya liboso ya ngana la fille eza du côté professionnel to tourna na ye des émissions émission ya liboso je me rappelle ezaki na décembre. La présence, il y a Prince Luamba et puis na caméraman na bango na eba y était. Na la fille. C'était ma toute première fois yomona la fille. Prince Luamba mudoya na ye. Et puis singa que non, c'est une fille toujours formée na musala o. Émission il fallait tourner ngana Prince. To tourner yango wana na zwinda kusika na ngiringiri. Bazai kocha peinture na ndako et pas président Sami na pesi pembo te bisika azali tant baye to tourner émission na kati ya chambre moko to sengi bakiti to tourner après ko tourner émission Prince Luamba a supplié nga que non Kalombo osa la pe émission na tantine na biso na meka un peu ko baye na bi papa koloba émission et puis l'histoire c'était l'histoire Yamamba Chapelé. Oui bon, tout tourner casse. Accepter de tourner émission. Émission Eleki. Émission Eleki. Et la deuxième fois, ngana la fille. Vous allez changer un numéro normal. Non, pas numéro. Na Facebook. Et bah combo na Facebook, yo komani ngana komani ne bandi kosola na Facebook. À partir de Facebook, neto kozona ba numéro. Sans l'année échange. Échange à numéro to ko solo na WhatsApp. Nde to solo la ayeko benganga to ça la programme il y a quoi ba benga Elubu. Et là la relation se passe entre chroniqueuse na comédien Sukiwana. Voilà. Pas autre chose à part. OK. Toujours to ça les programmes a supplié nga non il faut ça la Elubu na bise na bi nga Elubu na so hotel na ba site nyoso ba tourna ba Elubu nga tourna te pour na mona ngo ezwaka ba tout temps a supplié non to bandi yo kana mama mbongo yo kana mama mbongo to se mettre d'accord to ça les programme il y a un certain lundi de tourner émission nga na yo bossa na ke lundi eza jour nga répétaka né et tombé lundi. Pendant que écoute sola nae, a solisinga bana mundige yanda kuna bango petite sœur nae moko. Non, c'était pas ce jour-là. Ils avaient ce le jour à lundi. Voilà, tombé lundi. Oh, tout ça là, il y a un programme, il y a retourné et le lundi en haut, on a na la muna tongo, ada benginga. Oh non, mon cher, film on a vu ça qu'il fallait tourner. Nous avons retourné au Sikoyo, Yopé, aux Anakati. Nous avons dit, ah, bon, nous avons choisi. Nous avons dit, Adayoya, tout bandit tournage. Dans le moment où la fille a béninga. Non, nous avons surtout pour nous avons déjà programmé. Nous avons dit qu'il faut tourner dans l'émission. A béninga, non, tous les problèmes, il y a un bon moyen de tourner et zati. Ah maman ça tombe bien. D'abord ça n'a qui copié ce programme les lots ils a lundi jour on a répétition et puis dans un tournage mon gros brisqué. Abi ah on répétera les lots wapi na PC adresse.
est-ce que c'est possible na ko image ya répétition na bise oui ezaka nango problème te ayi OK d'accord tindelanga adresse mais qui ko solo là donc a passer nga leki na yo wana bazobetla li solo ya film moko ezako le ka na TNT na biso o na buka ki mesa boy nga na ve masasi toujours c'est kana na ambiance après le kati et au sala qui na sisi tournage il y a un siège awa là c'est ça qui deuxième émission ah na siège na mabanga wana na koutier na cameraman na kouti pe batu ya PSTV bazala ki awa na salle na bango émission na salle pe émission après ayobima aokende na ye comme chroniqueuse na comédien voilà après wana donc wana côté na relaté mukeza du côté professionnel voilà après wana vous continuez qui ko solo là et memi biso na relation amoureuse comprendre et memi biso na relation wana nde yo sala ke to ko matina niveau ya ba intimité et sala ke zemi et ya beaucoup tani ça dit les deux émissions au tournant na yeka mi balewana et troisième est raté non et après wana bo continuer qui relation amino ko monster mobile voilà sixième ya te follow bati na droguer puis pour na pina violer follow ba bongo parce que zemi selon d'autres qui écoute na circonstance il y a consentement na été ezaki te bobima ki na ye na volonté na ezaki que au droguer au puis au violer et après se retrouver na zemi na oyebi le moko Vincent Chiluizi ngande naza boye depuis na botama soki drogue yaka so couleur nini to soki drogue na okaka diambe yaka drogue na okaka pe soki cigarette na donc drogue oke na zwa na tia na mai na pesa mutu na yebi yango te na yebi yango te na sala yango te pe nga Fâché Kalombo na kosala yango te bato ba vivra nanga ba yebi ke Fâché Kalombo devant problème nalinga mamuté et ko komatina niveau ya makanisi wana te okaka qui est tellement que mon que okoko affronter te yebise ko za na poste na yena ba na mambeta intimité on préfère ko cha mo iloko mona mai pour la pongi à la fin la fille se retrouve ni et pour yebise que azoka mwani ne pour ça la ranango déjà bon non omoni ata kabal nyonso esalami oyo mais devant l'état à reconnaîtra qui quand même on a mon laissé les locaux yandimi que na le salaki ba avance so moto na sali avance na oyo koma isu na niveau ya drogue comment autant soit aboyeki na yeko ndima yango yo moni que faut atteindre l'objectif non et qu'est-ce qui s'est passé réellement qu'est-ce qui s'est jamais ko droguer qu'est-ce qui s'est passé dans relation amoureuse na bino ti toko manazemi voilà point wana ya zemi non bande la question qu'est-ce qui s'est passé dans relation na bino ti toko manazemi po yelera mukola komi na zemi alo bagete zemi okutu na soki on a ko violer ba violer ki nga pas fâché pour na ko manazemi version de fait na yo ngai pe naza étonné par là pourquoi parce que tant oye à se retrouver na zemi ndenge ya yebi oui tozalaka komonana dernière fois oyo voilà vas-y mais esaki moi temps ebele to monana te zela pona yebi ke zemi selon minganga ba lekisa biso pour moi ça détecter kaza na zemi c'est que au moins il faut attendre un mois après relation mais moi ça redécouvrir que azala na zemi doit besoin qui ça dit après dernière fois au bozaki na ye olimbi sala ba l'opposer ba question te bobimane comme il faut neza penda propreté na télévision mais on affirmer biso kazaki moi si na yo aza moi si na yo c'est-à-dire bozaki na intimité na moi ça mal bazara na c'est ça donc après kozala na ye na ndengolo biona dernière fois après kozala na ye et yo kosala ke quand nde tozala batu ya misala tant tozomonana tant tozomonana te komonana te sko ezoki moi temps makasi mais avant pezaki nango bongo emo bomonana raté oui mais ayako komelanga et olobake c'est comme si ba absence nanga et il est trop c'est comme si on considérait été salela ngo par texto et puis la souka aloba nanga que non alingi lisusu te ozana texto na téléphone na téléphone nanga non et que na version oyo et à WhatsApp nanga liboso na lobby comprendre voilà
Mais les 16 mai, il y a les 16 mars, c'est mais oh, on est qui? Parce que on est à vente. Comprends? Avant que tu aies remarqué qu'il y a un zémi. On l'a dit histoire. Ok. Avant que tu aies remarqué qu'il y a un zémi. Après, tant qu'on s'est dit qu'il y a remarqué qu'il y a un zémi. C'est-à-dire, il y en a au Kabouana qui déjà. Voilà. Au Kabouana, il y a une insistance. Il y a convaincre qui est beau continuer la relation. Par rapport à l'absence de Nangawana. Comprendre? Mais, il y a aboya qui n'est pas là qui est devant. Comprendre? Devant silence. Et puis que Osama Ramne, on appelle Osama Ramnanga. Donc, pour nous fâcher, juste après avoir qu'on a intimité, ne baptême emploi du temps yo ne zo se correspondre était ne la fille a décidé ki bokabo na bino. OK. Les aïki te que fâché zo ki mona bato tant azu o azangi nango posa patiki. Te ça qui bon. Après message ya komelenga esali ke tozomona na société et ko sala ke ay ko komelanga message ya kolukato monana. Qu'on a sali kokata bolingo na kobenga yo po monana ezoki ba mois ezoki ba semaine te ba mois te ezoki dakolo bata ba 3 semaines ou 2 semaines et demie comprendre après aye ko komelanga message tant a komelinga message na ko tout na bon na se poser la question par rapport ya oyo a komelinga zo lukanga vraiment to monana c'est par là na biso version na nga ya WhatsApp ya sika tango na zui message na ye ya liboso o était mis sur l'action na WhatsApp nga était mis wana ya nenga zoluka nga to nga sikoyo na calculer par na salle analyse par rapport ya message ya komelenga na nenga komo luka nga rapide c'est urgent to monana bon na tuni problème nini oh non il faut ka to monana nga bon Nathalie à moi si rapidité zoluka nga esprit n'a pas tombé parfois cause à la nazemi na tout nié na message oza nazemi abi singabi non mais c'est quoi les problèmes abi nanga non yakalo tu le sauras le soir comprendre c'est quelque chose de bien et c'est bien OK que ne ça soit pas les contraires et ça li que na pourquoi nango ayekoya nanda ko place na ovanda non nanda côté na terrasse côté si ça qui peut ka répétition qui na batunanga to vandi na coin mon pono après ayeko abengi nga tina ninga ayeko retrouver place na ça to vandi na to sololi a expliquer nga ke le kambo ya zemi nga on a ebisi yo na tuna ki on a téléphone lo ba na nga ke yango tete aseki na ye les qui n'ont dans le calme oyamba ki on ndenge nini osilika ki ezaki bonne nouvelle pour na yo na silika ki te na o nga na sola ki yango nazo continuer o nga na sola ki na ye na bise na bi endroit oyo eza endroit oyo to ko beta masolo ya zemite parce que nana bato il faut to solo lango biso mibale ba moko abisinga ouais nga pende na zabo ina umela te parce que maman autaki kisangani toyena ye tout près awayanda kuno azana maison de couture donc ozo biloko ne pour yazo zonga nae c'est OK d'accord na accompagner ti place bazo à moto azu moto OK nga zongi na lobby nango ne tout ça qui programme kaya lobby aye koya na kati ya ndako et puis na chambre kaka wana to vandi bisombale to solo yango dans le calme a proposer nga non kolongola zemi seulement bolongola zemi ne naza awa nga de ana olongola na zemi te et lo il faut tchana na mutu no yango wana parce que nga na signa ve nanga na nzambe et c'est na bi bon pas mal hein nga pene naza boye non na bota te ndenge yo zui décision ya robota ils en ont mabete mais on fait comment abi yami balé nazomona il fallait tout ça là quelque chose dans le plus vite que possible et pas grande sœur nanga ya vanda rapana grande sœur naï ba parane bazar na kisaka OK ba grande sœur nanga mais grande sœur nanga
azalaka mutakanda makasi talaka kaza avocat nabi bon na moment to komi tu es une grande fille mambo obanga kanda na ye izate luka solution ya oluka ki ya yeba to bande nini to sala abi soki moyen musu ezaki soki na ina soki mbongo bon abi soki mbongo nanga nazo ndaku nanga na vanda pona bokola zemi nanga famille eyebate abi famille eyebate na poser question famille eyebate mais est-ce que vous attendez ndeko moya mwasi pona bike mwasi azeme il faut azala na mutu moko asungaka ye neti na butu olala na yo elo mope ko okoma alobi nanga non ndeko moya mwasi azate ka ndeko nanga mwasi wa c'est ok d'accord voilà bo solango wapi na chambre nanda kwa nani yangai bongo loko nini ezangaki oyo biseka na mitu wana ke non mais ndako na ngeza awa toke to sona grande sœur comme ça so grande sœur abozwa oyo vanda awa ndako olobela quand te poni pourquoi eza na ida kozwa ndako alors que mobala linga za déjà na ndako bon moni moi ça koki kozala na zemi mais il faut famille eyeba parce pourquoi pas ne boisé na no traité dans la mia pourquoi pas bokomena na idée wana que tout le monde a ngopé que moi ça zemi mobala ya se présenter par famille ba pesi moi tam sous 3 4 5 kaze masanga moi enveloppe bon la fille a ne pas mobali et puis tam sous ma mobile na ya sima kaso moni tende ko lobiana yesenga ka il faut que dans la famille voilà faut que dans la famille na yo proposer que idée te ya vanda pa na yo te na proposer makambo ya vanda te pona ni ya beteki lisolo ya makambo ya mais yo muto ebike zema neza yo pourquoi obutika moi si na yo akeboluka telengana soki to komi wana senge to komi na compromis mais tu zona compromis te on relater ça voilà bon de tout ça que discuter ngana OK donc nda ebisinga ke na bokola zemi nanga na ebise na biso ozomona te ke ndenge yo ozomona ke ko sente yo eza ko déshonorer famille soko lobi ozana na ndenge na yo famille ebate wana eza plus que oyo yo zo kanisa ke au déshonorer famille ouais donc to suka na ye wana na ebise na bi tu es censé yoyebisa grande sœur na yo to bande nini ya osala ngana yo bima na salon na tikai na chambre to suka na yo wana na quai de poisson na kolo après ye ko bima akei et ça li sous temps benga na raté nini te eloko te comprendre fâché tout solo la peine entre nous ba nego ba tala biso o chef fille moko zemi fille a se présenter chez yo abiso que non fâché na za zemi na yo mais il faut na soit na déplacer tout yo fille moko ye beaucoup temps na bono certainement les bono ko tellement que pas na bangote ils ka bolingo moko ya bino mibale mais déjà tant que moi moi na zemi na pourquoi pas penser non ida iboso yo moko ba non place fille avant dara et peut-être yo moko zo courage au monde en grande si on pour expliquer que moi na bino na zemi na il faut na yeba rolande lango pourquoi poser qu'il est parce que comment rotika moi ça za zemi na kindi na yezo temps 5 euros lande lango alors que ça même na numéro de téléphone les mots na sala ki yangwana parce que au moins une question posée nga madame le procureur a posé nga na parquet mais raison na ngela yini nga ndenge na yebi na vie que moi si soki azana zemi yende muto akana mukuse ko tungisa mobali onanga na yeba ibongo tant on a mona mutungisi te et le côté nini te na on se poser la question et le ndeko moi ça yebisa kinga est ça vrai ou est ça faux pour na mona mutungisi te et le côté nini te nako kosa te ngana tikala ko benga te comprendre et lo ba condamner ki nga ya ngwana pas madame le procureur siko après wana et ko tomber le 25 avril le 25 avril petit frère nanga Otinel ambi appel ngana ke ndai sebeko pour na mambu ya yamine tant na longwe na zongi na yo zo téléphone appel singa et lo ka liboso na demande ya isanga mambu appel message mutumo akomi que non ndeko
eloko nyonso basololaka si tu t'en fous de moi, c'est Jésus-Christ qui s'occupera de toi. Mais je te connais en personne. Ok, numéro en côté. On a relancé. Allô, Zanani, non, dans un grand frère, il y a un de moi si boyé, et Tala boyé, a relaté une histoire. Yena no akenda wapi. Bozana ye esika moko, ayesinga wana etali yote. Lo na mona de mabe ya wana. Etalinga te, mais vous lukanga pona responsabilité moko. Ok, d'accord. Na pokwa nango ye moko ndeko mwasi ayako tindelanga audio moko ya 3 minutes 30 secondes. Alobi o ya koloba. Na ndenga kanda. Na ovanda. Nangi kuna répondre mais esprit moko eboyi. Atiki toyokanaki na grand frère wana ke il faut tobengana. Semaine oyo na 3 minutes wana lobaki na oni na audio wana 3 minutes alobaki nanga Simon. Bon, c'était ma toute première fois na yo ka benga na kombo ya Simon. Comment on est dans Simon? Ouais. Ah OK. Facheza kombo sen. Ya sen. Simon. Tu sais quoi? Oyo les kaki ngana yo ce n'était pas na consentement nanga et donc tu m'avais forcé, on appelle ça viol. Ce que n'a qui étonné ya oyoka mambo na lobi. Mais na katsuana na tika loka mambo drogue té. Tu as continué nini na ezaki que non, tu dois être un homme devant ma famille parce que eza responsabilité na yo, il faut zongo amen, il faut ceux qui bande ko nga ba benga obomonana, il faut omonana ozo makambu na yo. Amen. Mais alobi pe lokuta te ok moi c'est moi na batuze mais faut assumer ba responsabilité na yo. Alobi côté na te ke alobi lokuta. Tant bandi déjà que non ezaki nini boité, ezaki nini boité. Ce que ezaki bongoté, il fallait le jour toujours sur la chambre. Fallait tout sur la mamboana. Fallait ma solo ya drogue et le bama wana. Mais et l'autre côté nini te to discuter ma solo ya zemi ndenge mo sambali ba solo. Makambo drogue ezaki te. Makambo a viol ezalaki te. Et na audio a mentionné que au sagi on a consentement na été. Voilà. Et olimbisanga na kota mo intimité muke na kota na chambre no muke na kota na pena makasi te. Jour wango oya suka bosalaka na epotolo bazemi kota. Ezalaka o forçaka ye po bosalango. Olimbisanga a posé question. Non non. Ezaki ka ezara mo sina mobile. O forçaka te on les pantalons na makasi o doit on la mala makasi o zobu alboyi na ye yo zo lingaka bosalango. Non non. On va continuer. Et que ça là que tant que tu n'as audio wana, donc audio dès qu'on a bien ngana répondre mais esprit boya. Donc on met ezaki samedi, dimanche et l'équi. Obi kozo s'acquiser. Obi quelque part il mozo s'acquiser trop. Non s'acquiser na. Moi c'est dans la zemina yo. Akenda libela, a celle le grand frère na bengi, a celle le 2 à 3 minutes, mais là lui répondre non yété. On s'en foutre non nango. Na répondre yété par rapport à nini, il y a oyo biso to solaki. Na li solo nga na yebi ya zemi. Comment ko longa li solo zemi et bandi na attaque ya viol, ya viol. Comprendre? Donc c'est ça. Par rapport à nini, à part esprit nanga kobo ya ko répondre. J'avais pas conseil ya batu o nazana bango. Omona ke pourquoi et kende boye. Comprendre? Il faut le colande la makambo yo malembi. Et ça li que le lundi na ko benga ba c'était vers 11h je pense. Na ko benga e moko ndeko mwasi. Okoki opesa nga numéro ya grand frère o ya benga kinga. Abisinga donc je pense que ça un message à tindela ki yo. Lukango bongo benga. Na bise nana ba message belé et à longue histoire. Tu vois sur WhatsApp tindela nga kaka. Avant na wapi. Ono na bibisika vanda ate. Ah, OK d'accord. Et koleka.
tokomi ba sans pour autant tout naie ceux qui ont pensé ni pour na zemi sans pour autant bataille ta zemi ko solola na ye na comprendre que aza ko éviter nga parce que ba question nga za yeton benge bonne santé oza wapi non wana etaliote awana ko yeba ngote comprendre donc senti que muto mo solo no déjà aomi be komi benda ngape na yebi na ngape elote na yebi ka lisolo ya zemi sali que apesanga numéro te to komi ba 19h il y a un monsieur qui m'appelle naza soki nani kombo mo atanga ki wana boy grand frère ouais ngana bi grand frère et tout solo là qui na grand frère mususu oh il fallait tout kutana na ye na bi te soki ezaka yo ononga na za grand frère na bango ya liboso grand frère ya liboso OK il y a le psycho qui est grande sœur bazarana grande sœur na bande awana awana kin voilà sikoyo ezaba biloko ezaki déjà ko etonenga sikoyo nazui numéro ebengi nga na ba 19h wana le lundi na enregistré ngo on a enregistré imo ebimi namoni photo ya mutu mona mona na chronique asala pe kaka ba émission na koti na WhatsApp na keti na Facebook na ye namoni natali bamboka ne muluba nga na binde ko mwasi aza muswahili grand frère na bango propre ya muluba ça va émission internet ouais na habité ngapena na habité pour to solo la rapena boité non parce que na émission na mona ki ba osala pe mingi émission na yi on a tout ni nga na mona une fois na émission na kanga ke longine par rapport à émission mona ya ye na ya modé asala et puis na mona na film mo ya Prince Luamba azaro jouer azo kengela shada na mboka bon c'est par là na mona longine oh elongi onde na yebi yango na meki ko talisa batnanga oh tama amnazo mona elongi onazo mona oh isara bango ba oyebete comment ko benga ngalo baki yaza grand frère abi OK et collègue après 30 minutes la fille a bandi benga c'est urgent car les mêmes lundi après muto na ko benga c'est urgent il faut tout monana tout na yamba umbangu boy ngata na otu na santé na otu ne ba tant na otu na santé ya zo éviter mais après ka muto ko benga après 30 minutes yeba ko mo benga rapide boyni ndike elo mo isolé kana se na ngomi ko suspecter eleki le mardi na kei na ebiti so ezaki programme soki ya film soki nini na kiti bandal kozonga na yo zonga na ndako no batu bauti awa ye sœur auti wana na grande sœur na ye na soki ba monsieur mibale boy monsieur moko alobi ke aza oncle mais il est aussi inspecteur il y a la police na habite soki ya wapi il est aussi inspecteur OK d'accord alingi nini non lobi na tcheli biso makelele alobi boy ah bon abengi maître avocat ngana Ernest Tumba alobaki nini balobaki message mo ezaki nini en résumé bon message na ye alobi soki bon aluka ngana malembe to solola soki na lobi na activer soki momoko boya employé ki wana na ebité ba terme na bango ba soda ke akokanga kaka yatambola partout akenda partout aozonga kaka nde na yo benga maître avocat par rapport à bamebe on a monga un inspecteur ayo lukayo na dossier ya zemi alobi no ba message ya bongo asali ba recherche na ndenge na ye place asali ba recherche ba bengi inspecteur atune comment yoko kende pas mutu boye pona dossier ya zemi ne inspecteur alobi ke non ngana kende ko kanga mutu te na kende ke take oncle po mobali azo wanga na zemi oki version na yoki azo wanga na zemi kende ki po azwa charge na ye et yo na masolo na bino nyonso avec la fille otikala jamais ko wanga na zemi wana na wanga na te azo wanga na zemi mais soki ye akomona na te ko se présenter liboso na ngate abimisa ta responsable ya famille to solola
pour bazwa charge na bango. Ok. Le maître est avocat, parce que maître avocat, c'est mon cousin aussi. Abino, to monana, na yo, abengi sikoye inspecteur. Depuis abanda ko benga inspecteur, chaque jour, abenga inspecteur, apesa ba rendez-vous na ba 7e mairie, apesa na ba Gombe, apesa na ba place belé, ba monana rakate. Na moment wana, carte monsieur comment jouer ya nini. Le mardi wanaka nazo tourner mission moko ya chaîne na biso awa on a le kaka biso TV. Ndeko mobali moko azo sa théâtre akoma na chronique. Pan na moni téléphone ngé sonné. Téléphone ngé sonné mais na combo ya on a enregistré qui grand frère ya la fille ou ami bala benga na 19h. Tu fais Gaza chroniqueur. Chroniqueur. On a grand frère, il y a la fille. Sur le monde de Benginga, maintenant quand muto solo nanga, ndeko moto solo na ye. Ngako no emba, allo grand frère. Oui, allo yaya. Kalombo ozawapi, tomonana. Yaya ko umi sangai kutu teni ntena bise yaya. Ouais comment kamuso ya basoda. Ouais comment kamu ya basoda boina ebite. Isoko zoya yaka yo mokona na parler mais na bato belé de sa l'émission abi nazoya ya ekoya to continuer na chambre vont tout développer na expliquer ndenge li kambo ezalaki après na suka bisinga binanga mais kuna ngana yoki dossier ya viol on va le bieza viol ngana auto solo na famille wana ngabi bon on ngana relato yangwana. Ok, c'est bon, tout kabwana. Kabwani ya bimina ye, atike muta moto na se, et puis to solo le pe na nenga fenêtre likolo ta ayo kene. Ok na ke na pokwa nango. Ayebisi on a relaté na lisolo inspecteur ne aye. Na pokwa nango ya yebisinga oh non, mon cher, yeba yango ke ndenge zawana mutu no oya bengaki bato ba bengaki inspecteur. Ba uti ko benga mutu na yo ba yebisi ke ameka lisusu ko benga te so ameki ba okanga ye po ezali solo ya viol. Na yo benga cousin nga seki alobi nga mutu abenga nga. Et puis na o nga nazali mutu benga nga ka aluba nga na ndeni so nga na défendre client nga. Eleki nango. Et wana yo benga appelé la fille te oluka appelé grande sœur na été au gérant kana musika bon. So bengi la fille azongisa yo. Bengaka oncle na biso ya inspecteur. Yomoro personnellement, le gars est au benga oncle en inspecteur au solana à part routine dans nous de ya maître avocat. Ngako benga inspecteur. A benga été. Après ça, et au sala que inspecteur Matama micro likolo yaya akomo benga nga. Yaya ndenge zabo apesa nga sikoba information. Yaya neza boye famille wana bafundi abosa na momo na ngali solo boye famille wana bafundi nengeza boye lobby na tongo avant 10h il faut luka 3 personnes ya famille na yo baya ko se présenter kuna po talabo bafundi ba se présenter na famille à la fille et pas grande sœur na pas savanda po ekoma na mamu ya l'état ti skoyo en même temps yé moko wana aisanga yaya lelo na ndako kolala te kima po ba oluka yo sikoyo ba masa toyo kita pas père na biso expliquer problème père abi toko sani po père ana problème ma kola atambola sauté et ça li que azwa Jerry azuna Ernest Jerry Kobetox Matondo Jerry Matondo, ok. Ici, bango, non. On a géré après 6 information qui non. Papa, on a benga qui grande sœur ya la fille. Na benga qui yemo la fille a sollicité nga bienté. Na bengi grande sœur na ya. Il y a grande sœur na. Et pas ndeko wana nani Mike Mukadi. Ok. Siko et salike tanga bengi ndazo relater père. Na benga qui alobaki na nga to kutana lelo na tongo.
okuta yango na tongo na komi na ba 7h heure alobaki aboyo to okuta na su na tongo te to okuta na ba 9h liboso ya Raobank na Victoire ya bisa est-ce que marambo pena to na ngo ya osolo la il faut liboso ya Raobank ya te to okuta nga liboso ya Raobank e comme ba 9h na ba ndiko benga eboy aboyi na ye ko yamba téléphone tant où gérer va vandi to vandi bona ba père ne téléphone est sonné ya grande sœur a bengi siko gérer le père abise okende non ko apenga na kobenga ba papa kulutu na ye banani bon ba otambola ba kende wana ezaki par rendez-vous au gérer mutu akreya nde gérer yo kita ba yo okuta na Victoire bavandi ba solo o ba solo ki ezaki non to kuta na dimanche obi sa famille bi sa papa biso pe ba mikolo ba roya to kuta na dimanche place to vandaka et ça li que les dimanches pour na qui est un peu rapide les dimanches biso na pe to bongami ngai na supplier père et si papa na bi que ndo za bo wa moya otambola te mais supporter ya o mata ba ma to moto awa ti na bandal place to ke kutana na ba tante musuzu to solo la apende to longwana famille à la fille vanda wapi na Kasavubu na ka koto na Kasavubu après to koti Kasavubu sali ke toma père pe bon andimi ayoko zo na moto ti na Kasavubu na ba père akulutu petite sœur na ngai bayo kita to kiti nga na nzela po nga na kita liboso na bango na kita to kutana na gérer benga nga to kutana to sola makambo boy ba moko to kanika ke to kutana e patente na nzela boye na tala boye émission ekoti o fâché Kalombo a violé boye ndeko mosi mo muta liboso atinda ki abwaka ki na chaîne ya Tendresse Dibinga ina benga ke mère na ngai mboti bisika zali dans mon émission oyo ya makambo famille tous est ma famille comme makambo émission pour deuxième émission ekoti na ko benga maître avocat tant na benga maître avocat bisinga binanga c'est bon du côté émission donc on enregistrer ba émission nyonso yokota o bato bazo affirmer makambo wana voilà ba émission eza yemo la film tazo expliquer teza bato musu ne bazo obeta lisolo bato mususu ne ba yeko loba ki la fille a ebisi bango qui a violé ye tout voilà de sali tant on peut na ye oya place tante zaki ba père basi ba komaki to la ki si ba émission nde basi ba linga ebulu to kota Kasavubu ba moni sou moyen okende ezate e koma mba publier boye eza sou mambo te biso ba ko benga bango ayisi bango ke c'est bon to moni ba émission awa loko le komi boye to sala programme mususu to e bandeni biso to kokutana na bien comprendre donc l'histoire eza yango après le lundi na tongo tant to yokani wana tango komi ke dossier et komi ya viol dossier ya viol na yokara basala soki nini ya violence faite à la femme ok comporter plainte kuna poto yeba réellement mamu ya viol wana yo ne mutoke porter ce plainte voilà no yeba réellement mamu ya viol et continue ngeni ngana yebaki dossier ya zemi de salike ok na quand le fungula porter plainte et les qui soki jour moko soki 2 jours après ba interpeller la fille donc de okoma kuna tomba benga ba bisinga ke la fille ya zawana na yeko ya loko liboso basenga nga mbongo ya kosalisa no test ya grossesse tant on a bimisi mbongo toye tant na biso ya okota tant tanga akoti to bimine libana to bandi ko solola na ye na sutuka ba agent ya parquet ba ye okanga comprendre or bango basi bafundaki ba ye okanga place sko bakangela kinga yango bakanga et ça c'est la version des fâchés donc Tilelo devant Dieu tu jures ce qui est à pour nzamba lola c'est que nane sengo pour na yebi que o na oloba et la vérité
nkolo balobi amonaka fourmi ya mwindu na se ya libanga ya mwindu pe na butu ayebi oyo elekaki wana malgré ezalaki lisumu oyo tosalaki otango kobima mwasi na mobali bobalani te eza lisumu me yako tya drogue nyonso wana ndenge balobi wana Vincent Chiluizi nzamba lolo monanga nayebi yango te pe na kokosalaka yango te na vie ata reste ya vie na nga etikali nakoki kosalaka yango te pe nakosalaka yango pe nasala yango te biso babi barole ozwaka na batéâtre ozalaka toujours motu moko ashosho babi zo seke eza mpena ndenge na yo omema osala yango na théâtre eza ndenge na nga koma musala na biso ndenge bayekisa biso il faut koincarner rôle comme il se doit soki nga na incarner rôle na nga soki likambo ekomi nde yango fo osangisa kolobaki yango nde asalaka non soki mpe na joue mabe botyanga place oyo botyanga te ntango mosusu makambo oyo elingaki ezala na vent oyo te soki nayebanaki na nga mpe te bato balingaki likambo yango ekende boye etumbwama bangai mpe basala mpe makambo oyo te lokola na oyo incarne rôle yango moni makambo oyo ntango mosusu ezobimaki mutu na mutu aloba na ndenge na ye non eza na rapport na kojoue te e moto aviole nzela na eza prison mais tosi retrouve na fâché ana plateau ndenge eza question mosusu yango wana neti na leta ata boyokani de famille ndenge nini ata famille seki minuti awa na bino soki bosilisi na famille leta aokatela yo etumbu na yo sikoyo kuna leta kanginga na infraction ya viol te sikoyo kangelani soki olobi viol il faut en preuve ezani tout le monde est déjà zemi kotaki c'est que tant alobi ke na zemi na saki yango na melaki ma amelisaki eloko tout zemi ezaka preuve ya viol je ne sais pas nalingi vraiment et jour bokabwanaki nati ya benga yo kazwi zemi ezwaki mwa temps oui ezaki mwa temps na utaki oloba ngo pour ne pas kozonga esusu voilà fâché ngala yawa te mpona pesa motu tort na raison je pense que ezaki koyoka pe version de fait na yo parce que eza oza motu oyebani et likambo so ekomeli yo ezala pasi to ya esengo bato bakotala ngo na lisu moko mais message ino kozala nango na bandeko batalaka fâché basepelaka na fâché et que ozokisaki bango ntango baprenaki likambo wana ezala vrai to ezala faux nini okoyebisa bandeko bazotala biso par rapport à l'image, à la personnalité. Car on est lobby, dans l'équipe a été pour nous le baquer. De moi si azana tort, tout y a raison, on a na tort, tout on a raison, y a tort non. Car on est lobby li susuke, naza moto batu bayebi, tant likambo nange komi, batu bayoki, il faut ngape na zo temps ya ko s'expliquer. Je pense au na lobby. Eza on a relataki na justice pona bandeko yo nyonso bazokaki surtout ba maman abiki tango ekoma na makambo ya viol ya violence bato bayoka pasi makasi ya kabino bato bayoka pasi vraiment makasi ya kabino po bora na force ndemo na bisote là je le sais na misu ya nzamba lola na osenga bino bolimbisa ngai fâché bato tout bolinganga na ope bolinganga ngai te mais o bozokaki mitema bomoni ke fâché pe abimi na kati ya histoire ya viol asengi vraiment na motema na bino boluka place so ebobimisa kinga bozongisanga bozongisanga na sengi bino vraiment pardon eze lokoyo ngana ko salate mais lokola na bimi na kati ya histoire wana yango to bitozo lokate nani alobi bosolo nani alobi lokuta na nyonso lokola ka kombo nanga eza cité na makambo ya viol ba mama nyonso na ba papa nyonso bolimbisa ngai na sengi vraiment bolimbisi makasi.
Voilà, la parole de Dieu nous dit que pardon, les puissants sont libérés à Batou. Ils font la plateau, pardon, les alliés puissants sont libérés à Batou. Je pense que nous tous, on commet des erreurs dans la vie. Et s'il n'y avait pas le mot pardon, mais ce monde n'allait plus exister. Si ce monde continue à exister, c'est parce que le pardon existe. Donc, Toya Wate, pour tout ça, mon tour raison, tout mais Toya Awa, tout ça, la partie à compassion et à monter Manabiso. Parce que Nzambo Alingabiso, il est compatissant, miséricordieux, et puis il surabonde sa grâce dans notre vie. De la même manière, péché et abondarabafi Nabiso, de la même manière, Dieu surabonde sa grâce dans notre vie. Donc si Dieu nous pardonne pour les erreurs qu'on fait, à combien plus fort, Biso Nabiso Baïma, de reporter en cœur, alors que Biso Nyon Sotozan, la Bamabé Mouro Tosa, Radi Manen d'une autre. Fâché, pour l'instant, relation na yo nande ko na biso mo seza ndenge o azana mokumba na ona miso to sande ko mobali nande ko mwasi oyo o matsami ko ndenga kateki makambo epina ndenge to yokanaki na deux familles ezanga ozo charge nanga ya zemi. Je pense que c'est ça. Et Azitika n'a pas grande sœur naïe. Prise en charge et Anamutunanga. Pour le moment, Azana Noana. Jusqu'à ce que na Kokisao Nyon Soto Kanaki entre les deux familles. Zama Munyon Soté na Poloba na télévision. Mais sauf que ce bon mon naïe quand même. Du solo ezali po yebaki alamukaki ndenge nini alali ndenge nini ko solo la eza koyeba évolution ya zemi na parquet tozao solo naye bazao pesa biso temps to solo la biso mibale. Voilà donc. Et comment envisagez-vous la naissance et la croissance de cet enfant qui va naître dans les circonstances ya boy? Est-ce que oyebete la moi na li solo to yé a robetela mwana lisolo façon ayela na mukili na nengeni ne c'est pas ça qui vous pensez binomi balès que possible solo li que ma essaie sopani mais moi on a zo robotama vous pensez comment nengeni déjà pour gérer situation à moi on a pour okola alinga pa yeba moi borigina pensez que pour ba image éthique à la cet enfant là un jour nako souhaiter na yebi que akoyi pour la démission oyo. Nous souhaiter un jour abetela mwana te ngape na ko betela ngo mwana te. Obi déjà tant aux famille mi balé te yokani nabite pourquoi to koke na ngo lisusu ya ko betela mwana un jour c'est que en mo boye bombanaki donc nabi que entre biso mibale mamba en nakati zati pour na fâché vous avez na moi si bien bokabwani oui beaucoup tani bosuil mamazi maké maman du coup a changé version. Pensez-vous qu'il y a fait quelqu'un derrière cette histoire, c'est-à-dire que Motomoro a qui poussé la fille pour peut-être selon yo a changé version ya rolonda kezaki na 11 minutes comme on va viol na ba drogue na ebisaki ya ngona parquet tant ba chebiso mbale to solo la na ebisaki na bi na yebi ke nyonso oyo ezoleka tie koma na niveau oyo eza na mutu uswati bato baasima makambo oyo. Oza na problème na bato na problème na mutu moko oza benemi on est benemi opino rebi ke ennemi nanga na comprendre bango nde siko à partir à problème oyo tant on a lobai na ye loko wana ke en main noire bazali nazela ki ta musuza contredire ngata maloba na ngelote répondre ngelote ba émission presque leki ngamo pe Natalia ngoti na otala bayaya o to ana e bien to sekana ye to bebana te nde na lobaki na début mais abandi koloba alongwe kutu na sujet et comme que soit to telemina na bumbu na makala na koleki na succès te
c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est que ça, na kati motema na ye. Menga na yebite source de provenance nango. Soke ute pananga na yebi ngote. Parce que ce qui vraiment azolobela kaka problème oyo. Awo koma tina niveau anate. Ya obenga ke c'est un orgueil étouffé. Oui, nangana koya wana parce que j'ai appris na bande ko ponga na parquet ozana na kati moi tout le monde les arrête jeter là dehors na meka ko sonde batu bande ko musu ba yisanga balobi ceux qui situation o ekomi na parquet c'est parce que fâché azar orgueilleux fâché linga qui soloté fâché lingi ko sololaté fâché linga qui di soloté dans l'amiable c'est un orgueilleux orgueil n'est te sali qui a comme la place haut c'est comme ça que les gens m'avait dit libanda ya parquet pendant que ozana kati orgueil nini oyo ngai na sala na tikala ko sala orgueil te pe nazalaka orgueil te o bazulu baona c'est dossier ngo balobi que yo manifester orgueil monde c'est comme si ozoboa kisa bazo benga yo to solo là ozoboa kisa batu ozomona ra que bon yo za fâché sala Vincent Chiluizi je pense aux amutamaeli sala analyse na makambo yo plus bato yo batombo ki makasi bakomisi makambo grave eza famille biologique te mais na mambo bango ba osala eza biloko il fallait famille biologique nde sala yango mais na okamwa yormona biloko bayaya ba osala ba ser ba osala. Fâché, obsengi pardon, na bande nyonso bazoki samaki, mais le problème qui est là, c'est votre carrière qui est vraiment mise en jeu au moment où tu es là. Na batunsu ba komela nga na commentaire s'il vous plaît. Vincent, kozora le sou fâché na ba film na otiaza moi na mabe violé moi na moi sa batu. Pour na batuana, pour na carrière na yo. Parce que batutu azolobana azoviser lo azoviser fâché te mais azoviser carrière à fâché fâché à la batuba yinaye batuba moni mutu mabe par rapport à tout ce qui s'est dit donc tout ce que les gens disent conclusion ils disent que batuba yinayo carrière na yo beba par rapport à carrière na yo lobani yango na senga ki pardon ya lobake carrière nanga oyo na bandi ko tongango lelo te lelo na 16 ans de carrière na tonga yango na pasi je pense ce bozongi na ba émission mususu ya ba mauvais souvenir ya bani boyebi histoire à garçon avandi na sala ki lo monte mabe pona ya kolakisa ba mawa awa bo kelanga mawa non na osenga bino pardon ya kolobake carrière nanga na koki koluka ko gâcher yango on eloko moya mukie te bino bato bo sala ngai bino bato bo pesanga valeur soki lelo yo naza fâché Kalombo mobo ina vandi na simbi micro c'est parce que bino bo accepta kanga lokola na o reconnaître ba valeur na bino na koka ko vanda ka boyete likambo leki na kota na film mo songolo na tourner non il fallait na ya plus ko s'excuser na solo na ya lokuta bolu ke sika mo na bandeli po bolimbisa ngayo bolimbisa nga carrière nanga et continuer vraiment na sengi bino pardon soki bolukake carrière nanga kata na awa je pense yana mabo na bino na blessé mitema na bino nazo reconnaître ya bolimbisanga. Voilà, chers amis téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Je pense que c'est tellement fort. Donc, avant que pardon, parce qu'on a dit qu'on est tous des humains, on commet des erreurs. Merci. Na bandeko nyonso bozwita ota l'émission OP bozwi décision ya repardonner fâché par rapport ya message au mais to conclure na biso na fâché donner message les anini pour na public nyonso batali biso
et na habité sur aux ans ba dédicace na lingi na avant na pesa ba merci na bandeko ya ngai o basungaki nga na ina senga na biso kaka presse ba comédien bino pe bolimbisanga na lisolo ekoma ina matoi na bino et puis na osenga tolingana ya solo. Ça ne sert à rien ya koluka pasi ya moninga. Oh bino bolukaki, je pense yango na vivre siko. Toza awa na habité so toza déjà 18h. 18h35. Kolongwa na ngai awa Vincent Louise. Nazo kende ti bibwa. Place na komo vanda. Oh. Olongwe pano na ngirengiri wana. Na longwa ki déjà. Parce que depuis nazaki na parquet bakende kozwela nga mbongo na ngai ya garantie nde nasangisaki na bambongo eutaki epa bato basungaka ngai libanda nde napesaki. Pour le moment naza par terre yango nalobi ke nakoki kosalela po ekata carrière na bibo wana pana nazovanda epa papa ya master do epa ya bamaster na nga Patrick Konga ne place oyo bapesi biso mwa ghetto ngana Patrick Konga yekuto bazali ne mutu avanda ne kuna te po yavanda ne na GB mais amo vandisa ngande pona za isolé te parce que omoni na oloba awa na TV ci Louise Nangati azanga te vraiment soy bo sunganga bo sunganga yata ya koyamba pardon nanga elo na sengika yango wana bandeko nyonso bosungaki nga bandeko nyonso bosungaki nga na ba prière na mbongo soki na bandotanga bino aboleki ebele napesi bino merci bandeko nyonso pe boyinaki nga napesi bino kaka merci nga na oyina bino te. Voilà, merci beaucoup Faché, merci na David Iwantesa pour la prise de vie, merci na bandeko tout au bout du temps et retour l'émission et tout mon année prochainement na ba différentes choses ambition. Merci bye. Ngai maman Pichu Tonele, naza pharmacienne en formation, nazo œuvre dans laboratoire CRMDA où ils allaient centre de recherche et de production de médicaments traditionnels améliorés. Tout tient à disposition de bino ba cosmétiques. Tous les industries cosmétiques enrichis au collagène, ils ont traité les tampons, ils ont traité les rides, ils ont traité les poches, ils ont traité les imperfections mingi ya peau. Pour ça, ils ont un sérum sous forme de masque. Tous les industries crème réparateur, ils ont réparé pour ce qu'on a un problème d'acné, des boutons, des palata. Et puis, pour ça, ils ont un sérum où ils ont enrichi l'acide hyaluronique. Tous les industries gel douche, tous les grand format, na petit format, et ça mis à paille, ils ont adouci un peau. Tous les industries cheveux, ils ont collé sa souki, cheveux abîmés, souki, ils ont quatre na pamba, souki ils ont la teinte, ils ont bomisango, ils ont retardé repousse ya cheveux blancs, pour ça ils ont une huile, na bain d'huile. Tous les crème, pommade, tous les savon. Savon où ils ont accompagné gamme de cosmétiques nyonso. Tous les médicaments dans le laboratoire CRMTA, tous les pommade Diazolex, où ils ont pommade antidouleur. Ils ont traité toute forme de douleur, même la douleur rhumatismale, la colorovimba, ils ont traité en haut. Tous les crème Borex, où ils ont uniquement pour le papa, ils ont rallongé le système de papa et puis ils ont agrandi en haut. Tous les diazostimule, où ils ont produit ils ont traité différentes formes d'impuissance sexuelle, éjaculation précoce, dysfonctionnement érectile, faiblesse sexuelle en général, et pas ils ont traité frigidité, ils ont sous forme comprimée. Tous les zinguinalis ont présenté sous deux formes, comprimé à sucer, na suppositoire, où ils ont traité différentes formes d'hémorroïdes internes et externes. Tous les médecine, où ils ont traité la levure,
tout ce qui est amibe, tout ce qui est maladie, kyste, il y a amibe, ils ont traité en eau sous forme de comprimé dans le sirop. Tout ça, la crème et mycine, ils ont traité tout ce qui est maladie à peau. Genre des maladies à PC, mycose, c'est là qu'il y a mibali, surtout, ils ont là, tout, maladie, l'auto, mais mycine crème, ils ont traité en eau. Tout ça, allium, il y a traité toute forme, il y a hypertension, ils ont normalisé tension, ceux qui tension est mataga, qui ici à normaliser, ceux qui est ici à normaliser, et ça à partir de aïe. Tout ça, la menga, ils ont produit anti-anémique, bateau connaissera problème et anémie, quelle que soit l'origine, menga, ils ont remonté, ils ont tonifié un peu, ils ont plus de énergie dans les autres. Voilà, ils ont gamme de produits CRMDA, laboratoire où ils ont travaillé essentiellement dans les phytomédicaments, dans les plantes médicinales. Donc, nous avons tous produits au moment où et ça mis à partir de l'anxiété et de Congo. À part si on a si côté la bino, tous avons des maladies qui sont auto-traitées, la préparation personnalisée. Dans le cas de myome, par exemple, nous avons une préparation pour permettre de réduire la dimension de myome pour faciliter le robota. Nous avons qui si on peut se rappeler, voilà, tout traitera en couple. Et contact Nabiso, na Kinshasa, ils ont plus 243 81 83 13 322, plus 243 81 83 13 322, plus 243 89 89 33 855, et na Libanda, tous en a plus 1 514 329 12 56, plus 1 438 765 64 73. Voilà les numéros à contact na biso bandeko ba kobenga Libanda na ka ba maladie songolo pakala, maladie oya ba tene tondante o esala ke muto abima ba mafina na mutu to traitera ngope. Donc pour contacter biso, opposer problème na yo to ba plante nini o solution à problème na yo.